Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebo mesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini? Lelo tokolobela bino basango etali mboka na biso la République démocratique du Congo pe kopesa basango na oyo etali biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Bandeko babolingo pona ete tokende mbala moko na kati na masolo na biso toko kota mbala moko na sango oyo ndenge bomoni ete bato bazali kolobaloba ndenge basili koprojekte ba image pona kolakisa ndenge nini na ambassade ya RDC kuna na Suède bauti kobimisa bango na ndako po ete loyer ezalaki 3 ans impayé. Tomoni bato mosusu ndenge basali makelele ebele ndenge bafingi bakonzi ya Congo ebele ndenge bafingi président de la République pona koloba ete tala ndenge ba makambo tozali komona tala ndenge bato bakonzi yango bino bolobaka bazali kosala ezali mabete ezali malamu po ete moto nyonso tu tango azali komona makambo ya boendenge bazali kosala pona bandeko na ye na libanda ya mboka il faut esala ye pasi. Mais sikoyo bandeko babolingo il faut sikoyo boyeba eloko nini oyo ezali koleka ezali malamu mingi na ndenge bopesi ba argument na bino pe tondimeli bino. Mais sikoyo nde ekomi ete na moment oyo biso pe totombola mongongo po toloba tolakisa bino banani bazali na vérité pe banani bazali na lokuta kati na bango. Bandeko babolingo ba peuple congolais soki bozali komona na babilili gouvernement ya Congo ezali même ko se tracasser pona ba peuple congolais bazali na Libye oyo bazalaki na Libye oyo bakendeki kutu na banzela na bango gouvernement yebaki ete modèle nini oyo bakomelaki kuna ketango mobulu ebimi ete batindi avion mobimba po ete ekende kozwa bato wana pe kozongisa bango na Congo. Wana nde elingi koloba ete gouvernement ya Congo ezali na souci ya bana ya mboka ya solo ata bato mosusu bandimi yango te me wana mokili emoni pe tondimi yango ezali ya solo ete gouvernement ya Congo ezali ko se soucier tango nyonso na bana ya Congo. Bandeko babolingo soki kutu bakonzi ya Congo ndenge touti koloba bazali ko se soucier
na bato oyo bakendeka Libi na ndenge na bango oyo kutu gouvernement yebi te ndenge bakendaka eke Libi kuna mobulu ekoti batindi avion mobimbeke zwi ba congolais na bazongi na mboka. Et pourquoi kaka bakonzi ya Congo wana bakoki ko négliger un ambassadeur na kati ya Suède bazanga kopesa mbongo 3 ans ya loyer impayé bandeko ba bolingo tokoyebisa bino ya solo il faut biso ba congolais toyekola nde koloba vérité toyekola nde kozala na kati na bosolo soki ba congolais tobandi ko apprendre ndenge ya koloba vérité mboka na biso ekokende liboso bandeko il faut boyeba yango ete tango yoki likambo avant ya ko réagir luka otuna nanu oyeba ndenge nini likambo ekomi boye pona nini avant ya kozwa mwa kamera na yo ya moke oyo tie liboso ale uvandi na kiti obandi koloba po ete elengi mokili bayoka yo parce que tango bakoya kopesa vraie version yo moto oyeki mbango ovandi liboso ya kamera pe obandi koloba po ete oba projecte yango mbango po balakisa na babilili okobima moto ya zoba pe ya soni bandeko yo moto mibengi apôtre oyo yimbangu liboso ya kamera obandi koloba ba makambo pona koloba ete botala bakonzi ya Congo makambo bazali kosala ambassade mpe banini tozali kotuna yo sikoyo tango yo kimimbango bandi koloba liboso ya kamera okutanaki na ye moko responsable ambassadeur pona ayebisa yo 3 ans wana ya loyer ndenge ezalaki impayé circonstance nango ezalaki ndenge nini otunaki avant ya koya kaka mpo banda koganga koloba oza koloba makambo de tout et de rien bandeko babolingo nauti kopesa bino exemple soki bakonzi ya Congo bazalaki kose soucier na bato kutu bakendeki Libi na bandenge na bango oyo kutu moto moko ayebaki ata nzela ndenge bakendeleki te ke problème ekwei batindeli bango avion po basauve bana ya Congo ebongo boni gouvernement ekoki kotika ambassade 3 ans bafuta loyer te ndeko yango la tolobi biso ba congolais il faut toyekola nde koloba vérité. Alors tokoyebisa yo na ndeko oza komibenga apôtre lokola yo moko apôtre moto na nzambe oyo yo komi koyeya kobima liboso ya kamera mpona koloba tozali kokamwa mpe bato yango ya nzambe ya mikolo oyo bakomi kopakola produit somo bandeko lokola yo moto ozwaki courage ya koya kobanda koloba makambo ya Congo alors zwa mpe courage kende luka ambassadeur wana otuna ye ndenge nini ye asali 3 ans mbongo ya loyer bandaki kofuta te avant ya kobanda koincrimine Joseph Kabila pe koincrimine bakonzi ya Congo parce que eloko tozali kozongela lisusu bandeko bakongolais ebele balingaka nde koloba vérité te mais na ntango oyo biso tozali kokondane ambassadeur te parce que na ndenge tolandi émission oyo mwana mobali oyo asali atikali ata koyoka version ya ambassadeur te ni responsable moko ya ambassade ayembala moko mbangu abandi koloba me tokoyebisa bino boye bandeko babolingo baambassade mingi ya Congo tango tolobaka ete bakulunere mosusu bazali na kati ya baambassade mingi bandimaka yango te bandeko
mosusu baliberaka bango bambongo a partir ya Congo mpona kofuta baloyer. Mais tango bambongo wana ezali koya bazali kozwa bazali kotia ngo na mabenga bazali kosalela yango baproblème tango ekonginda après problème yango egoya kokoma azali lisusu na mbongo na poche te wana aza kokosa bakolo loyer ano toza kozela kaka suite ya Kinshasa toza kozela suite ya Kinshasa ok ambassadeur mbongo eyaka asi abufa yango bandeko botika na bino komitungisa botika na bino kokoma botika na bino kofinga bakonzi ya Congo o Joseph Kabila boye o boye ambassadeur ya Suède ye moko azali responsable ya ngana tolobi ye moto amibengi apôtre lokola ye moko bandaki kozwa micro koleka liboso ya kamera ye pe asala ba recherche aluka na minito esika ambassadeur wana azali atuna ye ba mituna po ete ambassadeur wana ayebisa ye bosolo po ete bakongole lokutane esi eleki yangana tokosenga na bakonzi ya Congo et surtout na ministre ya affaires étrangères monsieur Alexis Tambwe Mwamba botika système oyo ya kozwaka ete kotransferaka bambongo to kotinda bambongo directement na maboko ya badiplomate mosusu oyo bazali moins sérieux tolobi bien badiplomate oyo bazali moins sérieux kopesa bango bambongo bosalaka boye soki boyebi te ndako wana ezali ya diplomate bozwi kaka nimero ya compte mbala moko ya ba responsable ya ndako oyo ambassade ezali kofutela bino moko a partir ya Congo na nimero ya IBAN bozali kotransfere mbongo kuna po ete soki bozali kopesa na ba responsable ya ambassade mbongo wana bazali kofuta te yango na omoni ete tango baye kobimisa ambassadeur ya Suède na ndako andimaki ta sutuki mbala moko pe apalangani aza komona na lisusu te po ayebi eloko asali bandeko oyebi ko oyo ezali lisusu ta ya deuxième république teke osali likambo opo nga nazali mongwandi ale bazwi bombi yo te ta oyo osali likambo babimisi yo polele me tokosenga na ndeko oyo azali komibenga apôtre oyo atelisi elongi lokola soki ndenge nini tozali kosenga na yo avant ya koloba likambo luka oyeba sansi ya likambo yango pe biti nango likambo ekomi boye ndenge nini avant koye liboso ya kamera mpona kokondane Joseph Kabila pe gouvernement parce que lit na bino oyo bozali kosala lit moko dans le vide bandeko lelo yo moto ozali komibenga apôtre ozali koya liboso ya kamera ozali koganga ete 8 millions de morts bon ezali malamu sikoyo lokola boloba pe 8 millions de morts tokota sikoyo na sujet yango po tolakisa ete bato mingi bakongole bamimonaka ete bazali bato ya mayele me te komona ete bakongole ebele bazali mayele te bato mingi bakanisaka koloba français molai nde lingi olakisaki ozali mayele alors que français ezali nango kaka langue mais mayele oyo ya bomoto mingi bakongole mingi bazali na yango te bandeko tango bato mosusu bagangaka 8 millions de morts kuna na Kivu bandeko tango bozali kopesa chiffre ya 8 millions de morts est-ce que boyebi nombre ya bahabitants na Nord Kivu na nombre ya bahabitants oyo bazali na Sud Kivu boyebi alors poto kota na kati ya sujet yango malamu papa Botamba tiela biso nano mwalo yembo kuna na régie et bongo sima to kota na kati na sujet yango totala bato tango bagangaka 8 millions de morts banani bazalo bakaya solo to ezali kaka ignorance ya ba peuple congolais awa na poto musique s'il vous plaît papa Botamba.